nazolela yango koleka kutu yo yango wana kote oyo comprendre nga awa nazolobela kaka makambo oyo yozoloba na net na réalité oyo ezosenga naloba na yo po yoka Karine Mokonzi oyo zolobela ebongaki okumisaka nde ye to olobaka no kaka logique des choses normal neti nga nazoloba nga nakumisaka ete me nazoloba oya solo soki yo pozoloba ya solo olinga kozala l'aise surtout Karine Mokonzi abengaki yo c'est la famille ale yo obude la famille ondimi ozalaki ennemi likolo kaka yo bilengi oyo Karine Mokonzi aza nango na vie amoureuse yo olota bandoto esila obalola ngo lobi te tika siko na bandosalaka ba cauchemar tango mosusu ekosimba ozomona me Mida la Taylor yoza Mida la Taylor wana za Karine Mokonzi yango pe eza surnote me eza penza kombo kobotama asa descendant ya Chombe kanisa malamu yo penza okokoka guerre na Karine Mokonzi tala koko na ye Chombe tango abimisaki mwa rebellion na ye wana esengaki intervention ya babelge na baaméricain bongo yo sikoyo yo okokoka vraiment Karine Mokonzi ata kuta alongoli kaka ndambo asuki ne wana atiki baswana na yo na ndimi te Mida la Taylor okokoka mais soki okomoloba no kaka logique mpona Karine Mokonzi okosentir pédicure pe okozwa penza mibali sikoyo bakoya mpona yo mpona libala na ndenge ya bien na ndenge ya soin nazo biso vérité wana eza vérité mpona yo pozali Mida la Taylor en plus osukisa na suka elengi menga elengi naza nango na duti te me yo moko yebi masolo na biso ya WhatsApp alors Mida la Taylor tango kopupulanga kobosana te yeba toujours na lobi yango na répété oyo tozosolola nga na yo na kati ya ba WhatsApp pe na nini eza toujours procédure wana en cours kobosana te terrain na biso eza nde Belgique yo kokita Belgique nga moko na otindelo nini po tosala émission wana oh Mida la Taylor elengi keba o wana zali Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube icône vivante sokoyoki kombo wana icône antuka komekaka te icône eza star te icône bima na balabala tuna ta boulanger ayebisa yo lobake oza na problème na icône boulanger akopeso gâteau tarta au chocolat po kitsa motema otika rando na icône na sukisi awa Mida la Taylor elengi mpona ngai ou bien mpona bato mobali na yo mpona nga te nga naza kaka Mida mamida Mida la Taylor olobi Karine Mokonzi mwasi libala mobimba asalaka ba direct na minuit omona wapi mwasi libala asala direct na minuit olobi bongo Mida la Taylor olobi lisusu tigre noir azate na ndako wana akei kolala na mama mwana na ye atie wana kaka po babondelaki bafuti mbongo Mida la Taylor olobi lisusu bongo Mida nakanisa yo okotika Karine Mokonzi te nakanisa ozali wana vraiment osigné ozala kaka wana me tina nini ezotinda yo ozala kaka wana me pourquoi ozoloba boye Mida la Taylor yo ndenge oza wana oza pe mwasi oza mwasi ya libala eske oza na mobali na ndako eske osolakisa biso mobali moko ya yo ok obetela biso lisolo oleka nzela Grèce nani oyo kelika tenda nde mutu bosasana aha nayebi mais bon Mida la Taylor yaka nanu tosolola likambo ya bolingo o bolingo love
mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mida la Taylor ndenge azawana azlulaka deja mibali tu oyo Karine Mokonzi abimaka na bango. Mida la Taylor abeta tolo makasi awa abima na Kelly Katende. Me Kelly aloba na ye ata eloko moko te, abeta ata lisolongo ataka te. Soki Mida la Taylor aza kobeta tolo, aza kolinga mokili endima ye ke aguta Kelly Katenda. Nakanisa soki bomoni mwana mwasi aza kolela bongo, bino moko bozo comprendre. Bien sûr, Mida la Taylor aza na bacharme na ye, aza na beauté, me likambo ya mibali ekipaka ere moko bacharme te, ekipaka pe beauté te, ekipaka nde nguya option. Alors, mais entre-temps, Karine Mokonzi aza na beauté koleka Mida la Taylor. Mais tozolobela beauté ya Karine Mokonzi te, po soki totie beauté na kanisa deba fo esuka awa. Mais tozolobela Karine Mokonzi ndenge aza wana aza na ndaku ya libala na ye, c'est tout à fait normal. Esala bato lokola bamida pe bachroniqueuse ebele esala bango pasi na basi ebele. Ata Mida la Taylor bozoya bopesa Karine Mokonzi éducation ndenge mobala yaka to ndenge balinganaka to ndenge lakisaka bolingo solo, wana eza kaka banere, eza kaka boza kozwa dépression, eza kaka boza tourmente nde na love na ye. Soki na lobi boye Mida la Taylor tala kaka love na yo moko, kobanda na oya Grèce te, kobanda pe na oya Turquie te, me banda kaka bisiko utaki na Congo, tioleki ba Turquie ba Grèce na ndenge oza na France. Kanisa malamu mibali oyo babima na yo, inti naloba inutile naloba mibali oya yo, fona loba mibali o babima na yo, ou bien na pratique terme oyo lingaka mingi, mibali oyo bobimana yo bimi na ye, ye pa bimi na yo. Alors baya na position nini, ide nini bazaki nango na mutu, yo ide nini ozaki nango na mutu, bosukaki wapi, bokendaki wapi. Kanisa kaka ya yo moko okomona deja resultat ndenge ezokende, yeba ekopesa susu kanda makasi olula oya Karine Mokonzi. Pamba te Mida la Taylor na yebisa mwa detail ndenge mibali bayaka na vi na yo. Tango batali alobi pechango na moni paza bien, pechango azoloba bien, petio so na memi boye ekozala boye. Donc bazo bengona no petit. Bon, yo pe lokola olingaka te babimano, yo lingaka bobimana. Yo pe tango jongwa ye, yo pozo boule, eske oyo yo, akozwa combien de minutes, eske oyo, etengama, toza tout droit, ou bien na 3 cho de sapement na likolo. Omoni ndenge ezalaka Mida la Taylor, yo zala bakalikili no salaka, bango pe basalaka bakalikili. Kalikila libala, en tout cas, Mida la Taylor, yo so bulango, mais so longola yango. Alors, mais Karine Mokonzi, kalikila libala, alongola yango te, kalikili ya kozana mobali ndaku moko, alongola yango te. Yango zo mona, si baleki 6 mois na ndaku moko, bango nde, oui, eza deja libala. Yango wana ozana raison kote mususu, oloba, yo mwasi ya libala, osalaka ba live na minuit, kote kuno koza na raison parce que za mwasi libala, me kobosana te balala kitanga mususu alamuki aya kosala sima bakende lala
donc horaire poto oyebi yango bien. Bandako mosusu balalaka na 22h, mosusu na minuit, misusu mokolo mosusu 2h du matin, mokolo mosusu 22h. Ça dépend ya mobali ndenga kokende musala, ça dépend pe ya mwasi ndenga lalaki na butu to likambo boye. Alors wana eza grave teke Karine Mokonzi asala live na minuit. Mais eloko bien lobinde mwasi ya libala kombo wana obengi ye, en tout cas aza mwasi ya libala mpo azokende deja saleki 6 mois kala te 9 mois une année, mwasi ya libala confirmé meme na leta mpe na mokili. Bon yo kuna nayebi te soki yo poza mwasi ya libala ya ndenge wana. Me Midala Taylor ntango ozoloba mpo na Karine Mokonzi, soki nga nazalaki yo nalingaki natika mwa moke to nalingaki na modere. D'avance nayebi eloko etinda yo te obaluka ozongela kofinga ye tolobele mabe. Midala Taylor, en tout cas tolia bien o nga na kokoloba no etanke oza moko oyo na privé toza na masolo na biso. Ah, d'avance Midala Taylor. Ndenge nazoloba no boye, soko kopupulanga populanga, me makambo na biso otosolanga na privé nga na yo wana eza kaka ponga penza motu nazolela ngo koleka kutu yo. Yango wana koto yo comprendre nga. Awa nazolobela kaka makambo yo zoloba na net na réalité oyo ezosenga na loba na yo po yoka. Karine Mokonzi oyo zolobela ebongaki okumisaka nde ye to olobaka no kaka logique des choses normal neti nga nazoloba nga nakumisaka ete me nazoloba oya solo soki opo zoloba ya solo olinga kozala l'aise. Surtout Karine Mokonzi abengaki yo c'est la famille. Ale yo obude la famille ondimi ozalaki ennemi likolo kaka yo bilengi oyo Karine Mokonzi aza nango na vie amoureuse yo olota bandoto esila obalola ngo lobi te tika siko na bandosalaka ba cauchemar na ba cauchemar tango mosusu ekosimba ozomona. Me Midala Taylor yoza Midala Taylor wana za Karine Mokonzi yango pe eza surnote me eza penza kombo kobotama asa descendant ya Chombe kanisa malamu. Yo penza okokoka guerre na Karine Mokonzi tala koko na ye Chombe. Tango abimisaki mwa rebellion na ye wana esengaki intervention ya babelge na baaméricain. Bongo yo sikoyo yo okokoka vraiment Karine Mokonzi ata kuta longoli kaka ndambo asuki ne wana atiki baswana na yo na ndimi te Midala Taylor okokoka. Me soki okomoloba no kaka logique mpo na Karine Mokonzi okosentir pédicure pe okozwa penza mibali sikoyo bakoya mpo na yo mpo na libala na ndenge ya bien na ndenge ya soin. Nazo biso verité wana eza verité mpo na yo pozali Midala Taylor. En plus osukisa na suka elengi menga elengi naza nango na duti te me yo moko yebi masolo na biso ya WhatsApp. Alors Midala Taylor tango kopupulanga kobosana te yeba toujours na lobi yango na répété oyo tozosolola nga na yo na kati ya ba WhatsApp pe na nini eza toujours procédure wana en cours. Kobosana te terrain na biso eza nde Belgique. Yo kokita Belgique nga moko na otindelo nini po tosala émission wana. Oh Midala Taylor elengi. Keba o wana zali Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale, mama YouTube, icône vivante. Soko yoki kombo na icône, en tout cas komekaka te. Icône eza star te. Icône. Bima na balabala, tunata boulanger ayebisa yo. Lobake, oza na problème na icône. Boulanger aopeso gâteau tarta au chocolat poki tsamutema otika rando na icône. Na sukisi awa Midala Taylor elengi pona ngai ou bien pona bat mobali na yo bo pona ngate ngala zakaka. Mida Mamida
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.